mbote ba maman, mbote ba papa. Bokolanda très bientôt émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info. Tokolobela bolingo. Tokolobela bolingo na kati na biso bato. Mbote ba maman, mbote ba papa. Oui, merci ming ndenge bolanda ngai. Émission na ngai tolinga na biso na kati ya RD Congo Info.fr. Merci, na pesa bino merci mi colonio so na pesa bino merci l'air nyo so na bandaka émission na nga po na yebi ke botala ngai mingi pe bo sepela na ngai pe su ba mi colonio so pe na sali ba émission te bo benga nga po bolo bananga mama ndenge to ki ote mi colonio ya on na sepela ka mingi na pesa bino merci pe na benisa bino nzamba pambola bino mingi na kati mabota na bino bino surtout ba mama ba papa ba ndeko bana o balandanga o balinganga na bo pe balinganga te na lingi bango mingi nzamba pambola bango. Lelo to une émission na yesu na mission nanga na sujet wanga na ye nango lelo eza sujet etali ba mama na papa. Ngai na terre nanga ba mama, na terre nanga ba papa, na terre pe bana, na terre bato so bolimisa nga po émission nanga, eza émission et touchera bato nyonso. Eza ka ya mutu moko te, eza ya bato nyonso. Eza makambo oyo to vivaka, oyo to monaka ya ndenga na terre. Mama, papa, tango bo balani ndenge na lobaka, soko bo balani bokomi mutu moko. Bokomi mutu moko pote bolingani. Bobalani, boyokani, bokeli boso baboti, bokeli boso mairie, bokeli boso nzambe, bo respecter makambo ndenge kendeke. Donc boko mutu moko. Donc nzoto ya papa et comme nzoto ya mama. Nzoto ya mama et comme nzoto ya papa. Bokomi na bo moko. Boko loba likambo moko. Soki papa lobi, mama pe andimi. Soki papa mama alobi, papa pe andimi. Na nyoso bokomi bino donc 1 plus 1 égale 1 au lieu de 1 plus 1 égale 2. Ata boswani, ata bozana problème, ata bozana mésentente. So to yokante yo lobi bo ngana lobi boye. Elingo lo bateke ngana yo to kwa to yokani te ngana yo to bebani ngana yo to yinani non to yokani te et ça est le côté toko solo la ta toyokani te toko luka terrain d'entente po toyokana. Mais mingi to mona ka soki papa na mama ba yokani te na mo ilem su ba discuter ka likambo bana ou likambo musala ou likambo ndaku ou likambo mbongo na mbeto mama kangi makolo to papa kangi makolo eza malamu te wana eza kopesa accès na diable. Nzoto na yo papa eza ya mama. Nzoto ya mama eza ya papa. Papa ozana droite ya kopimela mama na mbeto. Mama ozana droite ya kopimela papa na mbeto. Po boko mutu moko. Oh ngana zolo boye eza te que je nako inventé, je invente. Non, je n'invente pas. Eza biblique. Soki to tangi yango na 1 Corinthiens 7 verset 5 ezolo bana biso que soki ka ya toza toyokani te biso mbali to se séparer banzo to ko se séparer banzo te. Donc moi ça kopi mais la mbali te mbala kopi mais la moi c'était il faut pas 500 so moi ça a besoin mbali za disponible ndenge na lobaka mbali pe pareil pona nini te poto fongola porte na diable aya kokota te parce que ce que olali na kanda bo kabwani na mbeto bo pesani mukongo na bo pesani bo pesi accès na diable ay ko kota na katikati atia susu bakanda makati na kati ya ba bituna bino bo yina na lisusu alors que ceux qui bozu mes ententes na journée na butu tango bo kuta na banzoto e bolingo e ko mata susu problème ezaki makasi ko kita. Mais soki bo kangi kanda bible pe zolo bana biso lobi to lala na kanda te. Soki bible zoba bible ezali loba nzambe eza nzambe moko soki alobi tola na kanda ta yebi po yebi ke kanda wana zabla profitaka ba mari de nu ba profitaka ba homme de nu ba profitaka nango soki kanda ezali
po bakotisa bakanga kanda ezala makasi po bozala séparé boba akota abebisa atia désordre badivorce ekota na kati ya ndako mésentente ekota na kati ya ndako ata divorce mésentente ekota na kati ya ndako yango wana bandeko na nga makambo nazoba bino lelo oyo eza teke na inventé botanga yango na bible na 1 Corinthiens 7 verset 5 Paul azoloba na biso tout se séparer dans tout banzoto to kabonate banzoto na mbeto ko kabona mbeto to ko la na mobile ko za pe na bitu so zola na mobile ko kanga na mobile na yo ko tika ka espace mingi te oyo mona ba mama msusu mona lali mukongo à côté papa lali mukongo à côté non katikati wana diable akoko ya kokota wana muto mabe muto moto ya mabe oyo ko ilinga alinga couple te diable alinga couple te ayo kota na kati abando te bino toujours ba mésentente il faut bolala naka bo se blottir bo kanga naka na nzoto bo tika accès na diable te. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre dossier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Po boko mutu moko boyebi ke diable alingaka mariage te hein. Diable alingaka mariage te bolimisanga et pe bato ya mitema mabe pe balingaka libala te basalaka nyonso ka baba bebisa libala basalaka nyonso ka po bapanza libala na bakanda na bamakama mike omona bato mosuka likama moke bakaboni wana siko diable basi bafungoli porte diable akoti azosala ndenge alingi donc to bokomi 1 plus 1 égale 1 na nyonso na nyonso na nyonso makambo ozwaki na moi yango wana bomengo na butu te oyo ya moi esili na moi oyo ya butu eza ya butu kolala na kimia kolala na bosembo kolala na bolingo eza pasi mais so tosali effort tokoréussir na bolingo epai bolingo ezalaka kimia ezalaka nzambe aza bolingo soki oza na bolingo te seke olingi no nzambe te okoloba te olingi nzambe alors oza na bolingo te so oza na bolingo te oza na camp ya diable parce que Dieu est amour. Si tu n'as pas d'amour, donc tu es de côté de Satan. Donc si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, donc tu as l'amour dans ton cœur pour l'autre. Donc oza na bolingo pour na prochain. So oza na bolingo te oza na nzambe te okoloba te kosambelaka olingi nzambe alors que olingi oza na bolingo te olingi prochain te oza na bolingo te e osimba te yango mona mingi bakretien mingi basambelaka babiloko basengaka bazwaka te mpo bazanga bolingo. Donc bolingo eza kaka te ke ndenge tomonaka bolingo nasombeli ye boye napesi ye bote bolingo eza na mawa acte mike kaka. Donc yango wana sujet nayaki nango lelo mpo topartage yango wana. Il n'est pas bien qu'une femme soit seule. Il n'est pas bien qu'un homme soit seul. Quand vous êtes marié, vous balani, ils appo bozala bu moko. Ils appo na kopimela banzoto te. Il faut bosangana, botikaka vidité. Satan ko kote la bino makamba ko lala kasi. Oh ya pesi mukongo, ya pesi mukongo. Non. Au pesi mukongo neza, ça veut dire bozo se séparer, division. Au pesi mukongo pona lingité na pesi mukongo. Non. Toujours ko lala ko kangana. Union. Bokangani boye po munguna kota te apanza bino te bozala toujours ya kokangama toujours serré collé serré alors nzamba pambola bino mingi na ndenge bolanda ngai na umela te be mission nanga za ka mukuse po nazara na tomba pesa nga pita mingi te ya koloba te yango na moni nazara ngo mukuse botika la malamu boza na bolingo na kata ku boye pe bazana basi te nzibazela tana bango nzamba kopesa bango basi. Oh, pe ana mobali te azela tana ye nzamba opesa ye mobali
nzamba pona mobile na mobile za ndenge balba nzungu na nzungu ezana mofini kunango donc faut kozela ta ya nzambe salama so yo zuite komona pasite so zala mobile te komona pasite tika ta esala makambo okomona kokuta na oyo kosepela so poza na mwasi te kolela te tana yo na yo kokite tangu tana yo koka okozwa pe oyo akopesa yo kimia botika malamu mokili ndenge na lobakeza ya biso te toza biso baleki nzela mwa tango nzamba tiki biso na kati ya mokili to vivre na kimia to vivre na bolingo toza na kimia bo oyo nyoso ça va nous empêcher bolimbisanga po parfois lingala ezaka mwa difficile comme na kola na mboka mosusu donc eza mwa pasi donc oyo nyonso ekoki koempêche biso e tozala na kimia foto éloigné yango tokimisa yango tozala mosika nango po te tozala na kimia donc vraiment kimia eza important bolingo mpe eza important kimia na kati ya ndako tolukaka toujours kimia koswana babitumba kofingana baorgueil ya pamba eza na ntina moko te ndenge na bato tozaka baleki nzela ya mokili ya biso te mokili oyo eza ya biso te toza koleka na biso donc tozalaka na bolingo biso na biso botika malamu nzambe apambola bino tokuta na sumba la nsima napesi mbote na baoyo nyonso balandanga bapapa bamama oyo baza na mikili nyonso nzambe apambola bino na kombo na yesu.